Vous nous suivez à partir de l'Amérique, vous nous suivez de l'Asie, de l'Europe, ici en Afrique. Vous êtes vraiment nombreux devant vos postes de télévision, devant vos téléphones, devant vos PC pour vous nabiso bongo chez Nabino Bongana Media ou Yara Nabino nabe formation ya sûr peut vérifier ben Nabib Sarabino. Nous sommes une chaîne de télévisée au de Sarabino, on a 3 devoirs. Nous sommes là pour vous divertir, nous sommes là pour vous informer et nous sommes là aussi pour vous former. Voilà le 3 devoirs au biso pesa poto ibsabino bande on a biso ba abonner na biso chaîne biso YouTube Bongana Media. Continuez de vous abonner massivement et gratuitement à la chaîne Bino Bongana Media. Ndenge na ibsabino kaka mikolo yo maï politique et ça me ça la rage na mboka na biso Congo. Yako moni ngana deni mokanzala oaza cameraman azobuna nanga tozokota tozokende tozotuma ba veni tozokota partout poto jelabino ba information politique nini autre robela lelo tozabongo na ba sujet misat autre robela lelo mais kasi oya libozo tolobeli kamweta libongo vidéo ezo circuler na ba WhatsApp na ba réseaux sociaux oya interview à présent so Félix Tshisekedi na makamwa lobaki moi déboulonné. Notre président Félix Tshisekedi, le président élu, a sali bongo vidéo to avec une bonne interview a lobaki makamwa ko déboulonné régime dictatorial au Ezaki Liboso. A ko déboulonné a ko changer makamwa et les cas qui liboso parce que yeton aye aina régime naye ma démocratie fait ça là développement fait ça là makamwa kitoko ya changement et salema à tous les niveaux mais kasi tant il y a le bagi makambo wana bato o bazana ngambo FCC ba yebaki très bien que tant on va ko déboulonner bon régime dictatorial bana ba sa régime dictatorial wana ezali bato FCC ba sepelaki na ngote na CCCC ba sali bongo ba yokani ba sololi ba koti ba réunion ba nini ba rimer tamboli ke ba sepele maloba oyo notre président Félix Tshisekedi aloba kiti ba sepele ngote parce que bazaki vraiment malamu te po ndenga aloba ki a déboulonner makambo wana mais kasi pas sisusu il y a makasi koleka o biso to moto sepele ngote si réellement le président Félix Tshisekedi avait cette idée à déboulonner est-ce qu'il fallait le bango kaka liboso écran il fallait le bango kaka liboso caméra prochaine marque parce que ceux qui ont bien souci naie il fallait ça la ngonga kambala moko et ça on dirait mutu à lobby na butwa lelo il faut que rukanga bakuluna na kate songolo est-ce qu'il faut aller na TV pour aloba na roleka na kate songolo pour na kanga bakuluna mais ça pour bakuluna na bakima et ça pour pesa autre mise en garde bakuluna wana bazwa mayele ndenge ni bakobatama ndenge ni bakozalela mukolo ya okanga bango. Moi je pensais que ou moi je pense s'il fallait agir, il fallait agir mbala moko parce que maloba oyo notre président à tenir devant la caméra devant l'écran et en on de nécessité makambo mususu ba rimer etambo FCC ba sepela ngote ba yoki ba sepela makambo ngote. Chose étonnante, notre président a l'équipe sous liboso ba caméra a l'équipe boso a l'équipe sous na écran pour se justifier pour amégaper pour expliquer makambo loba qui a ko déboulonner dans la passe sous wana. Moi je pense que notre président Félix Tshisekedi a na raison mon côté qui n'a expliqué par maloba qui est au aloba qui au face là mais à l'équipe sous liboso écran pour expliquer pourquoi aloba qui terme ya déboulonner aloba oyo bazona ndenga mabe mitali bango ye ayaki pona asala musala na ye ako déboulonner kaka malgré ba yoki ba rimer salemi ye akipa ngote ce ko ngai passe na nga analyse na ngeza que pourquoi notre président a relika juste na écran pour se justifier na maloba ou alobaki ya solo na lobaki que na ko déboulonner système dictatorial oyo to combataki na pays mais nazoka moi système ezali mutote système ezali ba méthode oyo ebomaki mboka na biso ba méthode wana ezali lokola corruption ba méthode wana ezali lokola violence ba arrestation arbitraire ba violation à ba droit de l'homme moto aza alobi opinion na ye
po esepeli si bakonzi te bakangi ye voire babomi ye moto asengi a informé que akosala marche pe pacifique amemi mandoki na maboko te babeti ye masasi akufi baka eza ebele na mboka na biso nde biloko nalobaki système wana oyo ekota uta AFDL ti kino lelo enfin kino na décembre 2018 système wana nako déboulonner yango po bokonzi onga na ngi na kotisa na Congo ezali bokonzi ya koboma bana mboka te ezali bokonzi ya koyiba mboka te ezali bokonzi ya kotonga mboka ya kokotisa kimia pe bolingo kati ya bakongole. Donc soki oyoki moto ayimi elakisi te azana motema mabe azana makanisi mabe ke ye alingaki système wana continue. Alors ce moto na FCC azana makanisi wana ayeba ke nga na ye toko otambola elongo te parce que nga na ye makambo ya bakopo ezalaka wana te na ye kosilisa makambo wana moto nyonso oyo akolinga kopusa na pembeni na nga aya na makanisi ya sika nga na lobi boye na komi na pouvoir na ye kokanga moto te na ye koboma moto te na ye kokata mondelo pour dire voilà maemanso masalemaka liboso esengeli masila tolingi sikoyo tobanda étape ya sika oyo tokoloba ke maemanso malekaki masila totala ndenge nini tokoki kotonga ensemble oyo akobebisa sikoyo na période oyo tobandi wana etali mais o banso basalaki oyo basalaki non biso tokokotisa état de droit na justice oyo ekozalana nde ekose charge ya kotala individuellement ba problème ya moto na moto wana etalinga susu te l'état moto akosala mosala na ye eza likambo ya individu te. Voilà, donc je disais que quand j'ai parlé de déboulonner la dictature, et je répète en pesant mes mots, je veux m'attaquer à tout ce qui a avili le citoyen congolais, la dignité du Congolais, et qui a contribué à affaiblir le développement de notre pays. Toutes ces antivaleurs de corruption, de violation des droits de l'homme, de brimade, toutes ces habitudes qui consistaient à traquer les opposants parce qu'ils avaient émis un son contraire par rapport aux autorités du pays. Certains ont même perdu la vie parce que, ayant participé à des manifestations pacifiques, sans avoir d'armes par devers eux, ont été abattus comme ça, au mépris de la loi et de la dignité humaine. C'est à ça que je vais m'attaquer. C'est ça que je vais éradiquer. À partir de ce moment-là, tout citoyen congolais peut me fréquenter. Tout celui qui est d'accord avec ce point de vue peut me fréquenter. Et puisque je parlais tout à l'heure du FCC, si nous allons dans cette coalition avec le FCC, c'est autour de ces principes que je viens de vous édicter ici, de vous étayer ici. Ce n'est pas autour de ce qu'ils faisaient avant. On va se mettre ensemble, mais autour de la nouvelle vision, de la nouvelle approche qui est la mienne. Et pas question de replonger dans les travers du passé. C'est ça que je vais déboulonner. Je n'ai pas de problème individuel avec qui que ce soit. J'ai proposé que l'on tire un trait sur le passé, notre passé, qui est fait de beaucoup de mauvaises choses, en nous disant, OK, dès maintenant, nous recommençons une nouvelle ère et nous espérons que dans cette ère, il n'y aura plus ces pratiques du passé. Si maintenant ce que j'ai dit a gêné des gens, ça veut dire que ces gens sont mal intentionnés.
c'est qu'il ne voulait pas m'entendre dire des choses comme ça parce qu'il pensait que moi, j'allais être un président qui allait être complaisant et allait continuer les mêmes méthodes du passé. Je dis non, je n'accepterai pas ça. Je ne vais plus retomber dans ces travers-là. Donc c'est ce que j'entendais par déboulonner le système, et cela n'empêche pas du tout une coalition avec le FCC parce que ce FCC sait, pour avoir échangé avec nous, quel est l'entendement que nous faisons de cette coalition. Ce sera une coalition au service de notre peuple et de notre pays. Ce ne sera pas une coalition prédatrice, liberticide et dangereuse pour notre développement. Si nous sommes d'accord, ou ils sont d'accord avec cet entendement que nous leur avons déjà fait, transmis, eh bien, nous allons construire cette coalition en toute quiétude, sans avoir de problème de conscience, parce que c'est comme si on avait commis un crime d'avoir respecté la volonté de notre peuple. Parce que je vous rappelle que c'est le peuple congolais qui a voté et qui a sorti ces résultats. Donc c'est au nom des résultats qui sont là que nous allons dans cette coalition. Sinon, c'était une cohabitation. On allait les laisser seuls au gouvernement. J'allais être seul à la présidence. Et bon, on allait avoir une dichotomie dans la gestion de la chose publique. Ça aurait été dangereux pour la République. D'autant plus que cet équilibre est fragile. Je le disais en réponse à la question de Madame, la première, qui parlait de cette... non, de Monsieur plutôt, qui parlait de deal avec Kabila. Je disais, après les élections, après l'alternance, l'équilibre reste fragile. Il faut faire attention que nous ne retombions pas dans les choses. Les gens pensent que ce qui est arrivé est tellement inouï, impossible, c'est pas normal. Il a dû y avoir quelque chose, arrangement. Donc c'est fragile. On a encore de la crédibilité à gagner chez certains. Et surtout, nous avons à consolider ce pouvoir. Donc, faisons-le ensemble. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous avons été des adversaires dans un passé récent. Mais aujourd'hui, nous sommes d'accord pour avoir la même vision. Et donc, nous allons gouverner ensemble. Et je ne suis du tout pas gêné de le dire. Alors, tokosa la ndenge nini. Mais nabanzi na makambo na obi na français na pesi déjà miyano. Biano plutôt na motuna na tokosa ndenge nini. Mais tokoyokana na ndenge tokokamba mboka. Tokotia mibeko toyokani, voilà, mibeko yango topesi totie esengeli moto nyonso a tosa mibeko oyo ezali awo. Oyo akobuka mibeko matali ye po toza kokotisa justice oyo ezali indépendante, ba instrument nyonso ya contrôle ya gestion ya mboka ekosala mosala na yango, oyo akobuka mibeko wana matali ye protection ekozala te, impunité ekozala te, ozala soda, ozala civil, ozala mokolo, ozala mwana, ozala tata to mama, matali yo okozala na obligation ya kokende na justice, ko rendre compte. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc comment le faire, je crois que je l'ai dit en français, donc ça ne sert à rien d'y revenir. Merci. Voilà, là c'était le premier sujet. Deuxième sujet, na biso ezali marometeli l'élection. Il y a un gouverneur au Salemi, na ba ville ebele ya RDC. So tu épargner ville ya Yumbi, tu épargner ville ya Beni. Pour l'élection Salemi kuna te na o ya Sankuru bazozela bakata dossier ya candidat moko ou a postulaki so bakati na nimenda otika la yemoko. Ba rester bimi to kokomelo ba résultat tozela bongo seni a publié concrètement ba résultat makambo comme ça to pesa bino pe ba résultat la ndenge sengeli, mais o to sera nango pour le moment tu yebi très bien que a na ville à Kinshasa eza bongo
Gentini Ngobila o azalaki gouverneur kuna na yo mpasi makambo ebimi ebele yena bimi bongo gouverneur awana Kinshasa na côté na biso na ba Congo awa to yebi keza bongo Atou notre gouverneur Atou a bano sa intérim ya gouverneur kuna Congo central tabimi Richard Nawesh pas bimi le babimi mo ebele toujours c'est la précision au seigneur obimisila biso comme ça to bani o to yebisa bino mais kasi pasi o to zo mona na Kinshasa pourquoi to linga changement ti mais avant na sala commentaire nanga to avant la contre la troisième sujet to l'exa micro to yoka nini o ba kinois ba koloba ba pèse ba impression na bango na makambo oyo esalemi na Congo na makambo élection oyo esalemi na Congo na élection oyo esalemi surtout na Kinshasa ba kinois pèse ba impression na bango par rapport à gouverneur o abimi toleka. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous s'appelle? Je m'appelle Jonathan Kabobo. Jonathan Kabobo, tu es un Kinois? Ouais, un Kinois, né grandi. Né grandi, un Kinois. Ok, c'est bon. Vous savez bien qu'il y a eu les élections de gouverneur ici? Oui, bien sûr. Oui, je le sais très bien. Maintenant, c'est Gentini Ngobila. Gentini Ngobila, oui. J'ai appris les résultats avec un regret. Avec un regret? Un regret, on attendait tous un candidat des changements, un candidat qui devrait incarner les changements. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Quand tu parles d'un candidat qui peut incarner les changements, à qui tu penses? Je pense à un nouveau homme politique. Donc, je parlais de Deo par exemple. Deo Kassonga. Oui, Deo Kassonga, un indépendant, un entrepreneur, un manager, quelqu'un qui a évolué dans le secteur privé parce que vous savez qu'on en a marre des politiciens dans ces pays. Les politiciens nous ont déçus à plusieurs reprises. Et moi, je voulais vraiment... Je m'attendais que ce soit un candidat indépendant, quelqu'un qui venait du monde des affaires, un Congolais qui est parvenu à réussir individuellement, sans de la politique, qui n'a pas fait l'argent de la politique et tout. Malheureusement, ce n'était pas ces résultats-là. À part lui, il y avait aussi un autre candidat, bon, genre de l'UDPS par exemple, Laurent Batoumona. Donc l'UDPS avec un président, et ça allait un peu faire un peu de l'harmonie. Okay. Un gouverneur de Kinshasa qui sera du même courant politique que le président de la République. Je crois que ça pouvait aussi incarner les changements. Malheureusement, on a un candidat du FCC, un candidat qui n'a pas... qui vole un peu à contre-courant avec les attentes de la population, si je peux dire. Mais bon, je ne voulais pas condamner l'UDPS. C'est que je connais plus la population. Okay. Ouais, donc les résultats des élections que nous avons maintenant, c'est les reflets du système électoral que nous avons. Malheureusement, on avait mal voté. On a voté des candidats députés provinciaux du FCC sans les savoir. Les gens ne savaient pas voter des individus plutôt que des partis politiques ou des projets de société. On a voté ces individus-là et ces individus se sont retrouvés du côté du FCC. Aujourd'hui, on a les résultats qu'on n'attendait pas. Donc je crois qu'il faut modifier le système électoral, revoir le système électoral, penser à créer un système électoral qui va vraiment refléter les attentes de la population. Donc un bon candidat. Okay. Merci. S'il faut tracer un message à Gentini Ngobila, qu'est-ce que tu peux lui dire? Bon, un message, bon, vous êtes le gouverneur. Donc même si on ne vous aime pas, vous êtes le gouverneur. Donc on n'a pas de choix. L'essentiel serait que vous vous impliquez dans la dynamique du changement. Des changements, de nouvelles manières de faire, de nouvelles méthodes, une nouvelle approche. Donc je pense que c'est ça l'essentiel. Penser au peuple, voir le peuple d'abord, comme on dit. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Parce que la compétence, il ne manque pas. Il a l'expérience. Il était à Maïndombe avec la fameuse épisode de Yumbi. Ce n'est pas grave, mais nous, on attend les changements. Quel que soit l'homme qu'il est du FCC, il peut aussi produire mieux. Du mal, il peut sortir du bien. Je crois que c'est ça les messages que je peux lui lancer. Donc merci. D'accord, merci à vous aussi. Tozo ko bana mituna biso tozo tuna ba kinoa pambate biso nem tozala la kina ne tozo besoin ba impression ba kinoa. Mbote papa. Mbote monsieur. Bonne santé. Santé ça va. Vous êtes quinoa? Oui, nazat quinoa le quoi il pose à quinoa. OK, merci. Tu savais très bien que bah l'élection fallait ça les mapper et ça les mis résultat auto yebi to yebi que Gentini Ngobila bemi bongo gouverneur ya sika umtarapesa André Gimbuta na niveau gouverneur à Kinshasa. Na habité ben impression les années. Bon, impression premièrement il y a un sentiment moi il y a regret parce que
Mais sinon, tu as vu que Jean-Tin Ngobila azalaki candidat à FCC. Tu as vu que FCC a axial mal ou bazaki incapable de gouverner ou côté en mise ko émettre ba idée mo ou ko la bénéfique na population congolaise. C'est le même monsieur Oyo azalaki na Yumbi ou azaki incapable ya ko sala ko assurer sécurité à territoire wana aye kusus ko postuler na RDC. Donc c'est le même monsieur o azalaki na CVMO o ezala calamiteuse o aye lisusu a ko postuler na kati ya gouvernorat ya RDC. Donc ba impression na ngai o ego ko zala ka reza sentiment ya regret parce que on a vu de candidats au bazalaki plus mieux que les cahiers, mais député provincial auto-voté qui portait qui est chancé na katia il y a ensemble provincial il y a biso ya Kinshasa. Il y a une impression na ngoi ko zala kaka ya mabe pour naie parce que c'est un monsieur Oyo Toebi comment il dirigeait même Toebi moi club où a dirigé c'est une grande club de la capitale Toebi système en place où ils caractériser la gestion Toebi ba compétence n'est ba défaut n'est pas qualité mais je ne pense pas qu'il fera le boulot parfait ici na Kinshasa. C'est pourquoi j'exprime un peu mon regret il liboso ya caméra pour interpeller la population prochainement tout voter député provincial et bien pour un bon gouverneur dans la ville de Kinshasa. Okay, merci papa. Merci. Okay, merci tous bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Ça va bien. Ouais, les lois qui bon élection il y a gouverneur et Salemi na province ni surtout il y a Congo. Ah, on a province na biso mutabimiza Chantini Ngobila. Na habité ben pression nous a nengeni par rapport à gouverneur Waliki. Bon, c'était connu de tous d'avance pardon, c'est-à-dire que majorité zagina FCC bon. Ba salaki chwana bango, ba poni Chantini. Donc je pense que les agis déjà connus d'avance, ba on débat au gagner et puis quand na bango zagi Chantini, ba tieye. Il y a rien d'étonnant. Na to kamwe kututé. Comme vous dites, mais il y a IDPS, bon, postuler qui battait Moutina Bango, battait qui niveau gouverneur, battait qui niveau vice-gouverneur, Laurent, Batumona. Bon, Bango, qui est vraiment dans député provincial, au Bango voté. Mais Ozaki quand même, est-ce que Bazari a moins chance, moi, que espérer Nani? Bon, moi, je n'ai pas avoir une chance parce que c'était déjà connu que FCC graflé majorité partout. Hein. C'est déjà député provinciaux et banaïka qui va consigner que on est IDPS n'a rien minoritaire quoi. Ok papa, si ils étaient la question vous est demandé de donner un conseil à Jean-Tin Ngobila par rapport à la gouvernance des hors comme ça na Mikoloya conseil européen. Bon, enfin, je ne sais pas ce qu'il a fait au Maïndombe, puisque c'est lui qui était au Maïndombe. Bon, massacre, je ne sais pas. Bon, je crois qu'il faut améliorer. Hein. Ah, ça, c'est ça Maïndombe était. Mais Karosala, Moussala bien, je pense que Bisoba peuple, tout ça, roi Bassiandoumba, si, au sali bien, Torolandakak. Mais c'est au sali mabé, bon. Mais je crois que. Avec l'expérience qu'il a eue, je crois qu'Agoko a amélioré toujours. A amélioré, Torosepe la Kaka. Merci papa. Merci beaucoup. Tozoko bagala mituna na biso te pa ya mamu mbote. Mbote papa. Oyebi ke ba élection ya ba gouverner Salami lelo, mutabimi Jean-Tin Ngobila muta FCC ben processus ani. Ba biso tolingi lisusu bato FCC te tolembi bango ba gouverner kimboka mabe. Biso tolingi bato ba ko chamboka na kimia biso peto za na kimia po bana biso pe za na kimia. To sufri boti wapi. Balongola bango tolingi bango te. Pona ngai na sepeli na ya ta mukolo moko te na njimi pete. Sepeli ta mukolo moko te na makanisi o azana ngo ya malonga yebo boyinga. Ye bango bazana makanisa malamu te bango makanisa bango za ya mabe. Bango ba ya ka pona kolia pona vina bango moko ba ko kipe biso te. Biso tozolinga moto ya gouverner nani Kinshasa abongiseli biso Kinshasa za la propre ba fulu elungwa batera se elungwa biloko asetenyo tolinga ngo suste tolinga moto ya kocha Kinshasa na kimia tala ba mususu bakambaki angwa tomoni banzele ekufi ba biloko nyoso ekufi tolinga moto ya malamu oya kokamba mboka na ndenga bien tokolo tozu président na biso ya bien azo ape bato ba kolande simbaza la pe bien tolinga susu bato mobulu te bango bazoboma bato tolingi susu kufa te tolingi makele so etanga te tolingi kimia ezala na mboka
pona ngai na suki wana. Merci maman. Merci papa. Tozo ko bana mituna mbote papa. Mbote papa nanga. Boni santé. Oui, santé moi malamu. Vous avez informé l'élection ba gouverneur Faye Salem. Oui, nazalaki informé. Et puis mutabimi siko. Logiquement na ebiete. Logiquement ebiete. Toi ba logiquement ebiete na ndenge logiquement na ebiete. Parce que logique eza na ndenge na ngotambolaka. Logique était à ndenge. L'impression les années par rapport à Chantini Ngobila o abimi gouverneur siko. Abomisi oyo ka bomisi bato belé kuna. Abomisi bato belé to na yumbi kuna bomisi bato belé. Oyo eza ba distraction. Toi qui n'a pas oyo liboso sala ki eloko te. Après ye lisusu aya lisusu pour ça la bisonine. Tu habites mboko bolimbisa nga pena. Bino to bozola na mboko za FCCT. Mboko za FCCT to za moment mususu. Abomisi bato belé abomisi on awa kuna bomisi. Kuna kuteza mukia bomisi bo awa za gaya. Pour ça la nini. Pour crucifier monsieur toi ça la nini. En tout cas nga d'accord te même na moi nga ça d'accord te ti ayeba ke Ngobila na bimi gouverneur mboko. Au moins que tala yo mo mo ke to kimia même ba soso ba tambola te. C'est normal te biso to na posta mama mo changer. To na posta te mboko ça pour na ben individu mo boye ba kwa mbuye biso mutu inutilement. En tout cas, on est d'accord. Ceux qui bino ba journaliste sont d'accord. En tout cas, on est d'accord. Ok, merci papa. Ouais, merci. Mbote papa. Mbote papa. Boni santé. Santé kitoko. Oui, bi ke l'élection ba gouverner tout ça les membres na biso. Oui, tout ça les matozo zelame to yoki ke Gentili mutabimi. Gentili Ngobila. Oh naza imanie. Yego tu na imana to bengana ye. Akoka ko tu imana ko gérer imana te. Bon ville avec chassa ndé akoka o gérer ngo. Wana biso pena to sepeli na ngote. Vraiment. Ouais. Donc on sepeli ata mukete yel susu. Sepeli ata mukete imana kuto équipe akoka ko gérer ngote bon ville avec chassa akoka te. To sepeli na ngote. Merci papa. Merci papa journaliste. Voilà, rien à commenter. Bolani bongo ba interview, ba maman ba lobby, ba papa ba lobby, ba jeune ba lobby. Par rapport il y a résultat au ebimina l'élection de biso, il y a ba gouverneur awana Congo, surtout trouver cette la ville à Kinshasa pour ici ga auto somi na minute oyo. Bogi ba impression mais na rosenga na gouverneur o yabimi. Ce gars obeta arozo li baku o la na biso. Asali la makam o toujours au singanaï. Asali la makam o ya sali a commis bon na projet naï o le bon na projet naï. Pour que ça la passe, to longe la muto ba fulu, to zongi na ba fulu. To lingi lokola, to longe li muto maladi, mais to kota sikoyo muto oyo azala ndo to kolongo no. Et non to longe li muto maladi to kodisi bongo ebembe. Wana vraiment eloko ba congolais, eloko ba kino ba lingi te to ba do separa lango te. Tolingi musala berer o sala kit na yumbi en tout cas ezaba loko oyo ekopeso comme conseil pour tout oyo ozala awa na Kinshasa ba kino balingi changement ya solo ba kino balingi déboulonnement balingi ba déboulonner régime et dictatorial mais yebi ke yozala ngamba kotoko na FCC mais kasi tolingi musala esalema concrètement na ville ya Kinshasa obimi gouverneur na Kinshasa, en tout cas, to lingi bongo musala et ça les concrètement na ville à Kinshasa parce que bakino baza vraiment dessus, monto bakanisa ga abimité, mais kasi to peso quand même chance au sala musala longue et longo bani. Merci na Denis Mokanza o zayi bona si ma caméra. Merci na bade o ba na gibiso. Merci na bade o ba sepela gi bongo na vidéo na biso, to partager ma vidéo, to za toujours connecté et puis to continuer bon ko s'abonner massivement na chaîne biso Bongana Media. Quand vous bota la biso, bon de moi rouge va commis s'abonner, cliquez wana okozala mobimba. Merci na papa Botinga, papa Apo Bongana, et merci na ba collaborateur, na ba collaboratrice na nganya surtout Trésor Ngangu, Papi Mokoto, Pamela Azevedo, Mimi Ange Gabriel, Mimi Alemba, en tout cas, tout côté les bons pour l'embarrassement. Merci.